Yenge Kieno, nazo le belabino pour la déclaration mon pape François Toukosala le 2 avril 2018. Papa Toukoloba, l'actuel Bible a dépassé. Et tout service n'a rien époque oyoyo pour la côté à mon makambi ensemble. Donc, à où tu peux annuler l'actuel Bible. Alors, d'ailleurs, il faut voir comme Bible à Sika. Et d'ici là, à organiser commission moko, où il y a des sabatinios sur ma yele, il y a des mangomanios sur la Bible à Sika. Alors, bande konanga, vous avez l'habitude à la Bible, c'est parole ensemble. Si vous avez une question chrétien, vous avez été, même quand vous avez une réponse. Mais vous avez une bande konanga. Ce qui Bible, c'est parole ensemble. Comment papa peut annuler parole ensemble? Ce qui Bible, c'est parole ensemble. Comment parole monsieur ensemble, c'est qu'il faut pas comment. C'est comme une fois, dans un débat, il y a Congolais, le binga, la théologien, la théologie. Bon, on a évité la théologie, on a la science, la divinité. Alors, quand on a évité de quoi, on a changer notre père. De quoi, il y a Congolais, le bi. De quel droit va changer notre père? Alors, on a est-ce que la Bible est en haut? Est-ce que ça Bible est Congolais, on commande? Est-ce que la Bible est en tété, les anakat? Est-ce que la Bible est en mbunza, to makamba Congo, c'est la Bible? Bible est en mindele na Romain, ah ouais. Bible est en enseignement cabale chrétienne astro-théologique. Alors, et service que de rien, na bateau va comment pour coloniser Bissau. Ce que chef na bango va bengi pape François, on va dire Viscaris Philidei, le vicaire de Rome, celui qui a remplacé le Fils de Dieu. Ceux qui bino ba chrétien pour benga le Fils de Dieu Jésus, ce qu'on a remplacé Jésus, ce qu'on a lukaye pour mon Jésus avant na Italie à Rome. Donc, à une décision boye, alors Bible va utiliser le dimanche dans l'église et comme il a annulé. Et comme il y a un cadik, et comme il y a un kala, et comme il dépassé, et comme il faut servir dans le monde dans l'autre, il faut évoluer. Il faut pas changer la Bible à Sika, pas comme Makambu ya Sika, pas l'ongola peut même Makambu Beleza na kati ya Bible. Il y a un fois à commander à la commission où il y a battu comme la Bible. Ouais, ça ramba la libosoté. Dans décembre 2017, awa, bah t'es qu'on change ma prière à notre Père. Bino maloba prière wana Jésus nous tape ça yango ke na kati ya Bible maloba ensemble ba koyi ko longola te ba koyi ko bakisa te. Alors tant ba changer qui prière à notre Père, est-ce que ba tuna ki Jésus permission? Ba tuna ki Jésus permission te pour remplacer déjà Jésus à Zalaka comme on est pape François. Donc Azar remplacer à Jésus. Donc tant a une décision à changer, à ko changer na yé. Pour moment na makambo za na Bible et ça makambo ya soloté et ça makambo imiya bete et ça ka lokuta na lokuta et ça la mo et soit biso batu mwindu et comme ça biso l'esclave. Alors tant fumukimbango yebisa ki na biso botanga Bible pour boyeba lokuta fumukimbango lo baite ke Bible ça makambo ya malonga ya mo derrière to sangisa makambo fumukimbango na Bible te pour fumukimbango atike la biso Bible te fumukimbango akoma Bible te et ça mindele ba komi Bible na bango livre na bango pour ba tia biso na bowumbu. Alors bandeko na ngai fumukimba mazo yebisa biso botanga Bible po tongo na lokuta yango merci na pape François vraiment ndenge akomi kozwa courage ya kobimisa lokuta na bango lokuta yango bandeko na ngabo fongola misu botalaka ba actualité ezoleka na mokili papa lobi yango Bible ya lelo eza suko servi lelo comme côté il faut ba koma Bible ya sika kombo ya Bible na pesa yango Bible de 2000 a proposé comme wana Bible de 2000 et que sa Bible ya sika na makambo ya sika ba kolongola makambo ebele na kata Bible bon on a mis ba propos papa zolo ba déclaration na ye même tant que tu koloba récemment awa wake nzamba sala mokilité hein a tu koloba nzamba sala mokilité na États-Unis aloba Jésus-Christ a échoué na mission alors makambo ba Jésus makambo wana tout eza nde ba catholique ba yela biso yango ya biso intérêt na biso ezani na kati. Il y a besoin d'intérêt dans les années nakati. Oh, il y a besoin de commencer à fumer kimbango, de commencer à commisser chrétien. Oh, maman qui pas vite, à comment chrétien. Oh, mouta matai, mouta ntoko, mouta mpadi, bah comment bah chrétien. C'est faux. Bah toi, bah kala aux alaba chrétien na mukolomo côté. Bah koko na biso bazalaka ba chrétien te. Bah kamu ya Bible, oh eza makamu ya lokuta. Ndeko na ngai bo lamuka. Tala pape. Vraiment yemoko auti koloba yango annulé na Bible. Bible oyo ba pasteur na bino moko boko utiliser lobi na l'église na bino ya makambo ya Jésus wana ba yela ka bino ezali Bible ya lokuta ba annulé yango. Il faut ba koma Bible ya sika na makambo ya sika. Wana makambo papa auti ko yebisa biso le 2 avril 2018. Yango bandeko na ngai message nazaki nango ya kopesa bino yango wana na sepeli kutu bino moko boke de kotala
bokende kotala parce que soki ngam na lobi yango bokofinganga nde bomesana kofinganga mais lokola ye moko papa lobi yango eza mpe bien mpo boyoka mpo ye nde mokolo bible donc débat ekozala soki mpo papa ye moko alobi yango matondo merci nzambe apambola bino c'est bon